Nadana sengo moko fati beton. Ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, hein. Bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué. Mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to comme bata ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala akuto kugana mai Vous avez colonné à travers syndicat télévision de plus le monde, ba beauté na lombangu bisika bozali vraiment émission na biso ya mokolo lelo e bandi au mission ko à travers syndicat télévision na journaliste na no kati avocat to kolobela vraiment ba actualité za na mboka tout comme on a lelo Kinshasa nengeza transport pas civique ya ba ujana o bazana mboka na biso vraiment takaseri ya ba chauffeur et les qui est celle qui ba chauffeur ba gréver pe to kolobela liwa ya cardinal Mosengo atika ki biso pena na mokolo ya lobi et puis si penza pasi le lenge bat ba kotite le lenge bat bazo kokoma na âge ya 81 ans penza pasi mes condoléances na famille ba chrétien catholique nyonso vraiment partout dans le monde bisika nyonso o pena sango ya Mosengo koma ki pe to kolobela loi ya congolité ya Noël tsanyo ko tia pena mbutu kuna na niveau ya Katanga vraiment ba actualité zebele na zanga moté na plateau na zana prophète Ngefa oboyebi toujours na syndicat télévision wana kopesa prophète Mbote. Bonjour prophète Mbote maman lokuma sandele zonga epa ya Nzambe na yo ki penza ba texte na yo ezali pena très capital oyo penza bana mboka ba Olanda ba yo kamona vérité mais ngai John Ngefa je ne changerai pas hein na kotika na bosembo pe na koza traite ya bana ya Congo te soki gouvernement pouvoir esa malamu na koza malamu so bakwena mo potu na manjange to bakwena manzange mais to banana nyonso na losambo po Nzambe nde kolo makambo tata na pesi émission maboko nayo na pesi Congo démocratique na boko nayo et liwa cardinal Mosengo kolo abundela kimbuka oyo asala kimbuka oyo lokuma sanzoli ezonga epa na tata Nzambe tikate moyi monepe monakisika na bule tata to tiki bato Kivu o ba islamiste bazo kata bango kingo to ebite ce gouvernement zo kotala peuple zo kotala ezali mawa mingi parce que bizaleli oyo ba congolais bazaki na ngote et utiwa et non nous les uns et les autres oyo yeso tika biso na mobeko ya bolingo ya liboso to tiki ba diaspora boko nayo sunga batela bango ba lesaka biso ba boko la biso pe kolo tika ete mawanesa la kati na bango pesa mamo mayel Maman Bokoto, journaliste de Maman Bokoto, Nayel, sagesse science, alors bah pas nayo. La pamboli émission yo, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tout le dit Amen. Ok, Amen. Merci prophète Ngefa, tout ça matanga munene. Ata lo sako pesi ngaite. Lo sako na banda ki lo. Ezui moninga kosekate. Ezui moninga kosekate. Ezui moninga kosekate losako liwa ya Mosengo ba misuna mawa epesa ba misu esengo losako Ngefa mabele nde mokonzi. Ok, voilà émission na bise bandi prophète Ngefa depuis que liwa oyo ya Mosengo penza et puis si bandi kwa catholique passe ba chrétien religion sous pe ba église des réveils leur oyo ka kyongo izaki vraiment ndenge mama tanga Mosengo azali kobela ibinasu na poisa Mosengo bani kobela kala rien moko ezaki boucher. Non, ezalaki rien moko ezalaki bouché et dit empoisonnement. Oyebi amo c'est toi to lobby batoni ba otamba te so ba kanite ba kabwana. Soki oboyi eloko yo boyi yango tikala na position wana ko changer yango te. Mosengo soka azalaki na Vatican mbe akufite. Mosengo soka azalaki na centre na bango awa na mbe akufaki te. Centre Lindonge. Indonge. Mais Mosengo akendaki na ndako oyo atongaki tango azalaki na bokonzi na ye. C'est là ba politicien baneko notala ye. Ba politicien poloso hein ba engela nkema ngeta fe
bayebaka moto oyo atiaki biso moka tomanjange pendant 18 ans. Hein? Il faut aussi la ye. Tala lelo poison na bango. Naye avandaki naye akende ko célébrer messe o ezaki ya mwana mboka Joseph Kabila pendant na 50 ans naye ndia ba célébrer ki tomonaki ba chadari tomonaki penza présence ya bato ebele ya FCCP ezalaki wana ba kabiliste penza bazalaki wana maman célébrer ki pe na moment wana azaki faible azaki malade pendant ko sentir bien te pourquoi ça ki messe maman ngana wana bazabi nemi naye al combattant bango pendant temps mulai ngai nayebi yango te. Nayebaki likamona te mingi ba cardinal mingi na biso ba cardinal bakufaka kaka na makambo politique. Est-ce que oyebi cardinal Malula babumai ko boma? Et tchaunda kufaki na malade pour akotaki na politique te azaki na cancer ya intestin ndi bomaki ye. À part Mosengo akotaki na politique makasi. C'est nouveau Mosengo pe akufi na likambo wana. Azomona ça dit quoi? Pesanga le sako mama. Le sako. Nyoka ata longoli mposo akoshande te bisale naye. Omoni ne bazu Mosengo. Mosengo akufina liwa nzambe te. Mais ni nango Mosengo puissance nyonso azaki nango fort makasi nyonso pe azaki nango ba neutraliser kaka. Mama ya wana bisayo Ecclésias chapitre 3 verset 1 à 4 chaque chose à son temps. C'est ezaki ni. Yo kana bisayo 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous sommes les enfants de Dieu, il faut savoir que les mondes entiers sont dans la puissance du diable. Le diable a tenté Jésus. Abanga qui était créateur. Abanga Mosengo. Hein? Et puis il faut y avoir l'amour d'argent. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. 100 000 pour célébrer mince. Là il y a un lobby. Au bas partout. On va céder pour l'année. Hein? Nzambe azana moto atambolaka conformément à la volonté na ye na fidélité na ye na obéissance nde Nzambe aprotégeaka ye ntango yo tengami ntango yo tengami sika oyo ntango yo tengami nalobi te papa Mosengo atengami mais toyoki kabino bapandisa yango avandaki na ye mpe alembaki ekokaki avanda akufa nzala mokolo moko te ali yango bampata wana ti na liwana ye Mosengo ako kosala 100 ans po azalaki makasi banzoto ya noire wana eumelaka mingi mais regarde ndenge poisson ekoteli ye pe babiesa akufaki na ye depuis ka jour bapublia mais comment fait-il possible ezala binano na poto kuna bango bayebi makambo bon kora kolela basalaki na sasu ndenge wana comment Mosengo abeli kala c'est là que Congo est une ville moderne. Vous avez même l'hôpital qui a soigné, Batoko, Bakado, Mosengo. Et bien, vous avez payé 27 millions de dollars pour ce bâtiment. Pour autant, l'hôpital est très sophistiqué pour bien batambongo. Au lieu de batambongo, on a pas de temps. Mais les catholiques, ils ont l'hôpital, maman catholique, ce n'est pas l'État. Oui, le meilleur hôpital du monde est l'hôpital militaire. Le meilleur docteur est le docteur militaire. Dans le monde mobile. Le président nous sommes monde parce que population hôpital militaire. Par exemple dans CHI 10 étages, dans hôpital militaire. Mais au moins la famille à Sassou, ton ministre moko aille jamais dans CHI, dans l'hôpital militaire. Tant le président Abelaki awa oya jeune oya français oyo Macron azali soigné dans l'hôpital militaire. Ça dit quoi? Botika banzembo inutile. Bozo liya mbongo lokola bolingi bozo panza mais infatuation bozo sala loko moko oyo cas d'urgence ba médecin oyo bazali ba spécialiste en matière bozo biso ba indien bozo na cinquantenaire là pourquoi bango ba kota na cinquantenaire ba kisi na bango bokoko le monde évolue la technologie évolue mais bolingi ba ko liya ba mbongo ba millions to ka ba millions de ba millions tala na mboka ya son même avion médicalisé médicalisé na biso te bamoni Mosengo akomaki amorti akoki kobika lisusu te batini badocteur na bango ya baespio bayebi ata akei bakosata 3-4 jours akokufa bazoluka Sassou Nguesso na mama Antoinette sous ya archevêque oyo ya Brazzaville basengi. Et puis Mosengo non Mosengo azalaki Mosakata. Maman Antoinette pas azali Mosakata. C'est pas la famille. Dès que ma famille a bokilo na Sassou et Salaki.
na Sassou Koyeba pe oyo azali cardinal d'Afrique parce que aussi mamboka boazavi na cardinal te biso Burundi 4 pays même Rwanda même Tanzanie bana cardinal ezaka mosengo wana hein nde baloki ba et ça dit soni munene un grand pays local à Congo hein on a ba millions des millions mboka ba millions ba milliards oh ezako leka ils sont incapables même avion médical on nous a quoi acquis chef de l'État indirectement n'a pas quitté chef de l'État donc qui c'est gouvernement en place. Chef de l'État n'est pas un gestionnaire, c'est le premier ministre qui est gestionnaire du pays. C'est le premier ministre. Il n'est pas président gestionnaire. Tala ndenge kame ko libiso. Na manque ya kosunga bato, na manque ya kosala biloko minene. Église de réveil pe osangana ki pété na ndenge ya bandai malade na ebo sangana. Est-ce que biso mo sanga cardinal na biso, aza cardinal église catholique. Biso en tant que chrétien. Biso en tant que chrétien, non, mais si on dit que nous sommes un protestant, beaucoup de nous sont là. Parce que ça là. Quand on va associer à tout ça, on dit que catholique n'est pas esprit de la langue. Hein? Catholique esprit de la langue, associé à tout ça, je ne crois pas. Hein? Et puis catholique est mon cardinal Ambongo, c'est son frère. Alors il était à Rome, était pas pape. Rapidement, un avion médicalisé, bazoyer, mon cerveau va traité pour l'année. Est-ce que la charge est bon? Non, mais mon cerveau est mon cerveau en bon, déjà, mon cerveau est passionné. C'est un bon qui faisait tout. La charité, commence par soi-même, mais bien surtout regretter un grand baobab, un grand monument. Malédiction, ok, voilà, professeur Ngefa Torozonga, total à l'élo penza qui chasse en ligne ezali kimia transport mon côté za nzela via ba tracasserie ba chauffeur ba lembi ba tracasserie ya ba ujana penza le gouvernement congolaise eza kotala te eza komona te penza lo lingi mboka eza kokende tozo vivre na on a pas si dollar kala kala na position moko kolia na difficulté bango su ba ina ba charge na bango. Maman a repéré son verset biblique moko. Ce que mon mokonzambo a dit salaire n'a été, c'est très dangereux. C'est très dangereux. À quoi va salaire ya soda wana ujana ndenge? À quoi va salaire ujana ndenge ni? À quoi va salaire kapora ndenge ni? À quoi va salaire ya enseignant ndenge ni? Le pays de Gondwana. Nous vivons dans le pays à Gondwana. C'est grave. Président de contrôler ma caméra, ils ont échappé. Tant on a dit que ma ram batouni abi ram n'a pas la discipline au cas caméra mais pas na bino. Mais ram ils ont continué. Mais ils ont que débat est, ils ont tremblé partout pour nous qui met en cause. Dans la ville ram ils ont continué. Aux autres moment président ils ont échappé ma ram sous belé. Hein? Mais pourquoi président n'est pas magicien? Ba conseiller ma ba conseiller à poto, ba yaki pona ko lia ba mbongo. Ko ce que le peuple congolais va s'enrichir. Hein? Mais il y a peuple congolais. Autant que les soldats ont tracassé les villes ont tombé. Transport est grec pourquoi? Mais salaire n'a pas payé matin. Salaire n'est matin, bazar à 160 000. Ça fait $70. On a salaire matin. Attends, Kabila coûte bando ça va 25 000. Quand vous parlez Kabila, Kabila n'a pas pris mes belés. Hein? Salaire n'est matin. Accord à Mboudi, banda Kabila tellement appliqué à notre point. Hein? Yango moni Jean-Baptiste va tourner dans Luc 3 verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent à Jean que nous devons nous faire. Il a répondu. Donc c'est bango, ne commettez pas les extorsions ni fraude vers personne. Contactez-vous de votre solde. Alors les soldats kangaté, oibate, obomate. C'est Luc 3 verset 14. Contactez-vous de votre salaire solde. Ce que salaire est soldat contacté. Soldat bana 8. Et pas soldat ma kembe c'est job à job. On va distraction encore. Bana wenze. C'est 160 000. Allez ça ban. Après dans ma classe à salani soldat au salani. Na yo mo soldat au salani. Et puis ba soldat ça amour wana ya kanja. Ya soldat za na amour benda bébé n'est pas soldat.
Quand les cas bakosala nini Bible retraché yango. Soki bolingi ba soda e ba tika biloko bazosala bo futa bango salaire bien. Mais bon, quand pas de soda, on est quota bango ta bazu salaire. Non. Oui, bien Brazzaville Caporal a touché à combien? $400. Chaque fin du mois, chaque semaine, à quand la carte pas ba sucre ba ni ok na bango. Hein? Oui, bien salaire ya soda moko ya angolais. Premier salaire à $500. Adjudant $1500. Yango baza fidèle na bango mona biloko wana. Kene na Gabon romona ndenge wana. Armée futaka, gouvernement futaka ba soda ko le kamongema beza na l'armée congolaise. Et bah depuis Mobutu Telelo, aucun président hier a changé bango. Ce que bango ba soda ba na droit vie. Hein? Jean-Baptiste Alobi a Luc 3 verset 14. Bozwe le côté boyi baté comptable salaire yango ya combien? Il y a $60. $60, $75. Hein? Non. Tu montes à droit vie, hein? C'est le problème pour comment soda les alliés qui va tracasser pour aussi la carte. Pour na Congo kata mitu abato 5 soda kanya mitu abato peut $5,000 tikio. Ateki OK? Parce que un salaire mal payé. On bien l'aéroport na biso biloko combien les kaka. Mais il y a les kaka. Avec la coopération avec les Libanais na ba indien donc c'est bon na bango parce que les bateaux bazali mal payés. Il y a la photo qui n'est qu'un recensement. Azomona recensement nous ne refusons pas. Recensement une année. Pour recensement ici dans Congo, il faut au moins 5 à 10 ans, 100 millions d'habitants. Hein? Bon tu sais que les bandas qui ont voté dans le gouvernement les bandas qui ont une année temporaire. Au sein recensement tu côté dans une année et aussi battre. Ah bon c'est nini, yebsanga lo ni gouvernement et bongisi. Yebsanga loko nini Kabila a échoué ki na mboka na Kabila totanga ki ofele te mama nga na botami na tanga Mobutu hein totangi gratuité primaire était secondaire tolongo na université hein étudiants ont bourse étudiants ont droit ba moano alors la bourse na ye ba était ba na bis na bango ba était ba zaki très valeureux attends à Mobutu yo kasi mbali boso basa nini ofele yango matiani bana ba bénéficier hein comme 2000 francs et on récupère l'argent et on récupère oh papier hygiénique allez 10 par semaine nyani mo na ko sumba pinde ya mukio ya 6e primaire nyanga ko sumba ko katini yango ebele ya 10 papier hygiénique yaka na mbongo ezani hein donc tango bango bazo ko sa peuple pouvoir bon c'est un peu bazo ko sa peuple soit bazo ko sa peuple donc ezam boka mo pour tout hein le pays est mal géré mal gouverné on n'arrive pas à comprendre président appelle sur loi gouverneur appelle sur les lois hein gouverneur appelle sur les lois allez bourgmestre appelle sur les lois c'est sûr qu'il doit otobenga toiboyi. OK pasteur Ngefa prophète toujours malin le tomoni président Afrique Sud Jacob Zuma les lois za kangama to monde ndenge Afrique Sud za tomber vraiment bazo sala désordre bande ko bazo tuna au bon ya biso Joseph Kabila depuis baloba ba porter plainte depuis baloba ba quand on a passé mon kuna akenda ka porter plainte nda kangama ka mais kuna basali quand même violence ba kangé justice mboka bango et vandi kimete landele petit 11 mona non bon Jacob Zuma yé moko a cédé. Jacob Zuma a cédé yé moko mais la Sud-Africaine président bango Zulu et go tomber hein souka na négociation bako bimisaye mais bako condamné auto bien par service forcé ou bien par perpétué. Ça c'est l'état de droit. Ça c'est l'état de droit. Zuma sali 2 mandats. Zuma sali président pas batté. Le président le plus puissant d'Afrique. Telle la justice na bango interpellé. Kabila faisait des rois. Non Kabila. Kabila fait ce qu'il veut, autorité morale, il marche, il fait ce qu'il veut, on a bougé Kabila. Si quoi inaugurer le monde avec si quoi quand il va venir ben pas fondé bango la justice. Nani au monde que mboko état de droit, il n'y a pas l'état de droit. Mboko zo tambola nene ba boya mike bazo zwa bango, ba gros poisson wana bazo toucher bango te bazali ba intouchable. Carte visée zo bimana bango ba millions zo bimana. IGF a ça rapport nae. Et puis ça va botter combien de cartes de visa.
Parce qu'on trouve que la banque centrale. Est-ce que Mboka Ndenge sont les gens qui manquent l'amour? Ça peut développer? Je ne crois pas. Tout ça, mais la mingi. Tout ça, mais la mingi, parce que mon tout oiseau Yawana, Esaïe le col à Philippiens chapitre 1, verset 21, il vient pour leur propre intérêt, non l'intérêt de Dieu, non l'intérêt des peuples. Alors, on va continuer à soutenir les soldats à Pamba, qui fanatisme, agresseur. Pourquoi? Est-ce que on avait cru, à ta fois, comme président, à ta Tshisekedi, Makambo va changer. C'est Kabila, c'est un étrange. Mais au contraire, moi, je suis allez, les terroristes, ils vont côté Simanaye, ils vont bloquer. Azan une initiative bien, il peut faire quelque chose. Azali Koluka, Mobutu Alobaka, le président de la République n'est pas magicien. Que Félix Ossani parce que Simanaye, il va conseiller. Buka baso buka fu mwane balingi. Balongwe wa kana gouvernement. Balongwe ba gouvernement. Buka ki ya makasi ya munene si alongwa ki. O etikali ba conseiller o bango moko aussi ba placer ki bango. Voilà Kamel. Même à milliers d'autres mais la présidence yo bozo kango na IGF kuna autres ka Kamel mutaibaki. Hein? Mboka place de ba sala wana motazo luka makambo na ye. Yango moni Congo, ils allaient pas si même pour développer. Bah, mon thème, ma belle makasi, bah, il va passer à peuple. Mais nous souffrons. T'as la vanne de l'eau, moi, courir dans la droite, on a pas de télévision, pas. Hein? On a droit à la télévision dans la 0 et 23h. Hein? Maïs à la carte, courant rare. Hein? Tout le monde là, on a calé le corps dans le village. Mais le roi est reçu tout son bagne. Hein? Si vous bâtonnez, vous soutenez, bango. Hein? Il faut porter quelque chose dans le pouvoir, parce que le peuple est c'est la bino. Hein? Et là, Kabila Koya qui est social, président qui se dit la transformation des moutons, il faut banana social. Hein? Pour tout mettre c'est deuxième mandat. Mais il y a un mouvement, il y a fondé à Kabila. Il y a autant de des moutons, les ventres affamés n'ont plus d'oreilles. Hein? C'est quoi le souka? Au sein de deuxième mandat. Mais deuxième mandat, le peuple a s'habiller dans le lingue, parce que le peuple s'est retrouvé. Et là, on va vous la loi ya congolais ya nawetia news a kopé ça pendant beaucoup qui va déposer quand on a un niveau et assemblée nationale tout le monde débat catholique c'est baza ko sindika na katanga kuna moyen zate loi wana pinzi kopé ça passe même na bando biso to kobota na bando. Non maman. Na ko bisa oboye. Loi wana dans l'article 71 de la constitution. Pour monter déposer candidature à président de la République, il faut des pères et des mères congolais. Tous les bains d'origine. Kabila pratique qui a monté parce que aïe côté à Outelaki. Hein? Mais Kabila n'a pas de Congo. C'est lui. Attends, c'est lui le faisait des rois. Quand tu as vu ça qui loi là, c'est une constitution. Et là d'ailleurs la constitution tu sais. Yemoro Tchani Azaki candidat à l'élection présidentielle à Kati. Yemoro Tchani Azaki américain, il n'est pas congolais. Ah, c'est américain. Hein? À ça, il y a deux poids, deux mesures. Aïe bien. Le quoi va écarter déjà Vital Kamerhe. Pour la présidence, c'est fini pour lui. Pourquoi il va qui Katumbi? Katumbi est une union sacrée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déstabiliser Katumbi? Katumbi, papa Nazali, Congolais, maman Nazali, Congolaise. Parce que Katumbi père Naye. Hein? D'origine azali juif, c'est là non? Maman naye azali otobengi zambien. Parce que dans l'année Moïse Katumbi ngai moko azoloba na 1948 ans état Israël comme état na président, papa nango bakimaki bayaki na Chaba azali ko la pêche. Bango ba créer na zwaki mbongo. Mais mon père n'était pas raciste. Mais elle a marié. Mais Moïse n'a investi 1000 collègues libanais. Hein? Moïse a investi 1000 collègues libanais. Tala banda ko nyo suzo mona minene ba to libanais ba chinois. Tanga ndako mona Moïse dans la capitale. Hein? Tanga ndako ni Moïse dans la capitale ba 20 étages ba 20. Ozo mona nyo ba supermarché. Ce sont les Libanais, ce sont les Chinois, ce sont les banani ba bandiens. Tangelanga na Moïse entreprise ni Moïse na ngona kisasa. Hein? Il ne peut pas le coup le coup. Oh,
mbongo Moïse azwani mbongo miibi baibaka ba mini wana ba cuivre ba biloko za gouverner kuna mbongo ni ba Moïse bayaki na Moïse azaki na mbongo Moïse azolo ba la famille ngale plus pauvre ngai mais le loro Moïse ao Kabila façonné alors les plus riches la famille na mbongo Moïse azaki mbongo na ba étranger na ba Zambie oyi bizini boni Moïse na ba Zambie par rapport à Lumumbashi bon quand on va vérité yoso ce sont des gens qui viennent ici nous escroquer, ils prennent notre argent, parce que les gens qui sont venus Congo, Tangela Ngai, ils sont venus à Tonga Mbandaka. Tangela Ngai, Congo, port ni Moïse, ils sont venus à port, Moïse à port na Congo. Tangela Ngai, Kassa, ils sont venus à Moïse à Congo. Tangela Ngai, Bandundu, même camion à transport, Missa, tu as Moïse à Congo. Mais moto, comme ça, ils ont joué pour Mazembe. Pour Mazembe. D'abord, l'image de Mazembe, pas la Mazembe. Mais la Katanga, on a babi demi-poto. Katanga demi-poto, c'est Mbongo, la République démocratique du Congo. Ce n'est pas l'argent de Moïse Katumbi. Et dans Mbongo, il y a caisse de l'État, il y a République démocratique du Congo, ce n'est pas l'argent de Katumbi. Sauf que quoi, à Kangamotema, Batita Bougumestre, avant d'avoir. Et ça, mais il y a lobby l'eau. Mais premier ministre il y a France. Ou bien comme maire de la province Moko. Soit chef de la collectivité na lobby soit vrai démocrate. Et chef de la collectivité na commune Moko na Katanga, to mettre maboko. Où est la présidence pour l'année? Bon, la présidence. Bon, le terrain ni na la présidence. Comme nous boloko peuple, c'est qu'on a malheur. Alors fini la récréation. 2023 aux Abilelo. Mon colomo a roulé là. Nasuki wana. Papa osuka wana ndeni to le bela maman chako poto clôturer ba maman chako bazo c'est là toujours gouvernement ya mboka na biso. Gouvernement pèse mbongo. Bon ça il faut mbongo monsieur n'était pas gouverner. C'est différent les amis. Non. Ba pesa bango ba sali mingi. Ba sali mingi. Na lobi maman chako no yo kana bisa maman tika bila papa. Maman chako azali professeur université. Natuni yo asali mingi nalingi ba biloko wana te. Maman chaka taka nina. Maman chaka ta maîtresse. Si la maîtresse va 50 ans, on va bimisi parce que ma maître ma maîtresse va bimisi va docteur va professeur. Siko bango ba bango. Maman chaka simbaki na 30 francs, ya zo buna ko maman do. Mais bien on va demander mon sous spécial musicien bateau théâtre local là-bas l'équipe même bateau va faire quelque chose na kati ya Congo ndenge. Pour babi premier ministre ça peut ça que quelqu'un nani. Quand on parle de premier ministre, c'est chef de gouvernement. Le premier ministre, ministre intérieur, azali chef et gouverneur. Quand le premier ministre donne l'argent, il donne au nom du gouvernement. Bon, tant que vous avez un bon sommet de l'autre côté. Tant que vous avez un bon moyen, bon sommet de l'autre côté. Non, comme si on s'en fait que tu as sur le pan, maman dit d'ailleurs, bino t'as un bon moyen sur le pan côté. Non. Moto pas s'organiser. Pas dans le lobby, Tony n'a pas sa musicien beau. N'a pas de théâtre. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Les camomo sous ce qui est quoi, famille besoin en charge. Et vous êtes 5 minutes. On va voir au tchad le bongo. Et puis ça bien. Bakunda kabino. Bakabatona, bozo comme ça, bazo pour ma pebino, bazo kunda bino. Ozo mona ke deka. Babengi bino bokei, bokoli la poisson na bino, bozo ki bozo la poisson na bino. Le koso eleki. Yango zo me mabino na makambo yo. OK, professeur. Mais oui, elle n'a pas cette jolie hein. Ya suka to moni mama Olive na este kuna lulenga kendaki donc babi ma desu penda ba mama ba sepeli maman Olive na moni yango hein. Maman Olive c'est la candidate il y a 2016 il y a 2023 le président le qui si secteur na ko za la mona moi. Mais effectivement maman Olive voilà na le ba qui va préparer maman Olive et puis je te dis la vérité, je crains Dieu l'éclater du ciel et de la terre. Sur le cabinet de 2018, 16, maman a commandé à Boende, tant que la police n'a commandé à Boende. Maman dit va commander à Sala, tant que la police n'a commandé à Sala. Maman dit va commander à Bassako. Si vous m'avez maman dit venir, je suis un ramba Simanaï. Quand maman dit revient au pouvoir, je suis un ramba Zong Mobile. Avant de nommer le premier ministre,
tokokbolololo pende ya somo ozoka sikoyo nazobisa ka eloko moko papa tika na loba eloko nazoba très clair maman olive azali populaire surtout na basi ya populaire mpe maman nasungaka bato abanda propagande ndenge mobali aza na pouvoir mpo kabila moto moko akondimisu kabila azongo na bokondi na mboka oyo te me akotize mwasi na ye akotize mwasi na ye omonaki président américain Bill Clinton mwasi ni Hillary adetikaki comme présidente bomonaki yango soki dona Trump asaki bamanevre na mabe oyo na oyo te me alekaki ndenge kabila provoqué maman olive yango mo 100 hectares ne mpo na propagande mais asilisa mpe bitumba na elongo na gouvernement sangana na badiadiste bakata bandeko ne kingo na kuna yo ninga pouvoir mais badiadiste ya azomona bafilme wana te mais ye moko akondanaka yango te c'est-à-dire quoi bango tu bazaka soif ya pouvoir soki bango bakomi na bokonzi awa ngai nakangi biloko na ngai nazongi mbandaka poto mpe na boyi coronavirus nazongi na ngai mbandaka na équateur na longwa na kisasa parce que namoni eloko eza te mais peuple congolais afungola miso ntango bango bazalaki na pouvoir basalaki ni 18 ans soki mama na ezali aza nsima mobali akokotie ye bakosala esu nini eza olongwe na blocage olongwe na freinage okoti na blocage osali nini olongwe na pelengendu okoti na poloso okosali nini okwei na mopoto nasuki wana. Merci papa, balali biso à travers Syndicat Télévision, message fort baba diaspora bana poto baningaka biso mosala kitoko lolenge samaka na elongo na prophète nefa mpe numéro ya telefone toka mosala kitoko nasengi naleli bino bana poto nabondela mpo na bino mosala na nzambe ezali kokufa bino bosunga epi bambongo mingi batonoka bambongo ya kiti apesaki boye bozobanga nini kosunga evre ya nzambe ata mpe olobelaka yango te eglize ekweyaki awa nzambe asungi totemisi yango bapesi bato basambela tozosambela mais geste barrière ezali ngai aza na bapare ya kocheke moto ya 38 okota te tosi leta tozobongisa yango basunga totonga eloko oyo bango basungaka bato ya théâtre bango basungaka kaka bamusicien mais eloko oyo ya nzambe Luc 12, 31 à 33, cherchez premier le royaume des cieux, tout ça viendra après. Proverbe 11, 24, tel qui donne le bonheur devient plus riche. Acte 20 et 35, je vous ai montré, il faut soutenir les faibles. Rappelez-vous la parole du Seigneur lui-même qui a dit, il n'y a plus le bonheur à donner qu'à recevoir. Ndako evandi, bandi konangai, elanga yango kalate pour les bêta. Prophète ngefa okufa na bape na bandimi na kata église. Pe kokoya pe koyaki. Na moni lisungi moko malonga te. Bandeko basunga ta 2-3 pa na monde mobimba. Batia maboko. Ata PDG na bino tindika. Atia loboko. Hein? Na kobondela pona yi. Rifin qui somme na papi kili. Rifin qui somme na papi kilom. Hein? Ah, bandeko ba maboko pete. Na mona ba maboko ba ngo selulu. So c'est chweke. Batu ya Londres. Bako ona mna baba na Londres ya solo. Na yebi debosi wana. Maboko pete. Ba nga lembo. Botia loboko kula pa mulabini. Pour la conclusion. Congo eza mboka moko déjà kufi. Totalement. Tozoka moto moko ni mo Congo ni mo Ngwandi ni mo Swahili ni mo Luba to bana papa bo moko total intérêt à Congo de Tokobunda ba jadi so ba kote pa na biso atike 63 salema et le monde va faire de na biso to benga bango bazonga na ba Mali na Burkina Faso mais na Congo démocratique té numéro de téléphone so zwanga à 0243 89 610 49 41 Ozonga bien à 0043 81 877 26 78 Ozonga et numéro à Souka 0043 99 42 937. Que mon Dieu bénisse le Congo, que mon Dieu bénisse votre chaîne et deux patrons qui sont à Londres. Mon Seloulou, Lembo, que mon Dieu bénisse aussi nos vaillants héros qui sont dans le champ de bataille,
avec les autorités. Et je les bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, kaka na Londres, on a pesi mbote na Chailute pote à Londres et pourquoi pas aussi à Richard Longa. Difficile à développer depuis Paris, Mina au moins dans les États-Unis. La personne mbote te peut s'interroger nous maintenant qu'un autre la car ndenge to so la car kasi ma caméra. Pesa loko, loko, nero so la ranine. Pesa mwete ozo makambo. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo où ya poso ya maman moi c'est qui toko poso ya moi so penza basali kolula poso ya moi so mobala kotala ya lembate poso so ko tamboli masanga sima eh oui yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store na ba produit alimentaire où ya Eden Store yango de secret ya cuisine ya maman congolaise eh oui nyonso ko se pensa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga pona cuisine na yo ezali oh yes 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 olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika oh yes olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa secret ezali kaka moko Eden Store.